tant que conférence nation ils ont dit honneur parce que en haute diplomatie il y a les Émirats arabes unis et puis la royauté naïe à nord si vous voulez valeur ya Nzambe baeba ngo na science pe na preuve na architecture na l'art l'écriture na design. Imaginez que babanya on a 2010 Utu Izi Ndumba makutu kuila kanimbizi nko Nzambe basane masekete parce que papa yangi nanguti ma ayawa awa na bambuta bazala awa parce que ngam mdali boso no ngate po via zala yemo ngibolingi kebaka oh ka ba eluselemi kilongo twavewa kilongo tobongisa toyamba moki aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien lipamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi koleke mapapu masope mafuta tokokesikana olongo na Nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien Ote elo salut bonjour qui mieza na kati na mabuto na biso oto tukola mukadi oso ya moko pour l'édition la mission Samson on a te représenter aussi nos œuvres emblématiques comme d'habitude donc tous a déjà vol tous ici na palais administratif ya roi accueil bien chaleureux notre ville et pourquoi tous à la fois côté to comme ça aux gens qui ça merci voilà donc bientôt la Corée donc aux gens qui ça doit couper ça dans la vision contre on et qui malamu et considération ya continent na biso kaka moi passi na ndenge les Occidents baza kobondisa l'ex de la République pour retirer là retirer le carbonate et au café ça là je pense que pour le belango na suka ya milolo na biso ya peut être artiste tous amis va voir autorisé va bouche autorisé qui mes armes pour ta biso tirer des mokolo molam na mboka Kinshasa bien beaucoup tous amis c'est na yo la Bible dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je m'adresse à mon pays. Sans Jésus, on ne peut rien au Congo. Vous avez bien dit évangéliste. Yo passé yaya ranga yo kozanga yo pasi vous qui avez soif venez à Jésus-Christ
Vous savez, il nous arrive des fois les moments dans la vie, certaines périodes où tu sens la soif de Dieu monter dans ton cœur. N'habitez pas tant que pour ça, nous avons besoin de nous le banir. Nabenga Jésus, nabenga l'obéro. Uko kuma kwembe l'obé, yeah. C'est un mec qui n'a tout le monde moche. Pense quand on est sokola, emi. Yakatoluka sangoyo. C'est la mweza molai. Na yebi na kokoma. Ata na zamba na kokota. Samba tolo na se. Ata na maniri na kokota. Administrative du roi. Simba kaka liloba ya Nzambe eloko mosusu te kaka liloba ya Nzambe ekomotindanga koluka ya Jésus ekomi otinda ngai nakotata gene ekomi otinda ngai napesa ofrande ekomi otinda ngai na makalusisila nakomoyeba Nzambe naniboka na se namikaba na Nzambe kolimba eselekisika linelenge ezotindanga na luka loboko epambalaki kopambola lisusu loboko epesaki kopesa lisusu olingo ezongi na mitema nakomi na retard nakutibile mbongo na yo bayebisinga olekaki awa opesaki nga change oyo nameritaki te nabosani yango nasokeli bisengo na ngai ya kala te koleka kutu ya liboso Yesu barelation nakutaki nango na absence na yo la Bible dit je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je m'adresse à mon pays. Sans Jésus on ne peut rien au Congo. Vous avez bien dit évangéliste. Vous qui avez soif, venez à Jésus. Vous savez, il nous arrive des fois des moments dans la vie, certaines périodes où tu sens la soif de Dieu monter dans ton cœur. N'habitez pas tant pour poser un zab aux autres. Uko kuma kwembe l'obé,
Nareta nakutibile morona yo barie bisinga lekakiawa opesa kinga changeoir na mérite kite na bosani yango nazokeli bisengo na ngai ya kala koleka kutu ya liboso Yesu baeffort barelation nakutani nango na absence na yo. La Bible dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je m'adresse à mon pays. Sans Jésus, on ne peut rien. Congo. Vous avez bien dit évangéliste. Kozanga yo passé Yaya ranga yo Kozanga yo passé Vous qui avez soif, venez à Jésus-Christ. Vous savez, il arrive des fois des moments dans la vie, certaines périodes où tu sens la soif de Dieu monter dans ton cœur. N'habitez na tango posa nzambe zoti ndolo banini. Nabenga Jésus, nabenge lombero. Uko kuma kwembe lombe ye. Seka meki na tulonda ba moche. Koseka we sokola emi ye. Yakato luka zamboyo. Sela mweza molai. Na yebi na kokoma. Ata na zamba na kokota. Samba tolo na se. Ata na malili na kokota. Jésus Simba kaka liloba ya Nzambe eloko mosusu te kaka liloba ya Nzambe
natika gene ekomi otinda ngai napesa ofronde ekomi otinda ngai na makalusisila nakomoyemba nzambe nanibota na se na mikaba na nzambe bolingo yesu eleki sukali na elengi ezotindanga na lukaluka. Alleluya. loboko epambolaki kopambola lisusu loboko epesaki kopesa lisusu bolingo ezongi na mitema. Comme la salle de la conférence, la conférence aux Alana Sultan, nous allons batailler à Morokoma, c'est notre visite, nous allons l'ordre protocolaire. Puis si nous avons temps pour découvrir, nous avons la propriété, sérénité, design, or, diamant, marbre pur. Avec en 1971, la solo roi à Bongisaki. Conférence, donc c'est-à-dire qui va archive les antiquités dans Batouine à 2010 dans le même endroit et va transformer même ça les acquis authentiques en 1971 n'engue va vendre la première occident anglais au bayaki les alliés parmi ça là il y a dignitaire diplomatique. Voilà ça la politique. Tout est bien placé. Le protocole vous a déjà tombé afin que la conférence est la sérénité. Vous avez dit honneur, parce que moi qui m'en haute diplomatie, il y a les Émirats arabes et puis la royauté, il y a l'un des fils de Ranga. Donc, beaucoup de l'imbanisme aussi dans le Moyen-Orient. Beaucoup de gens vont tourner l'imbanisme pour voir que on a non, l'histoire est au commandement. Avant l'Arabie, tout le monde a métissage. Encore on a vu sur des baïmékas qui n'ont beaucoup. On a contemporain, présent maréchal, c'est un bon exploitation de gaz et pétrole et l'or. Ceux qui l'ont beaucoup déjà parce qu'il va beaucoup sur le travail. Et puis, on a beaucoup de sur le contemporain. Tout le monde est sur maréchal. Voilà pourquoi, en considération, quand je passe ici, il y a la racine de plan diplomatique. Donc, ils sont dans la motif, la construction, la continuité, un mandat. Bientôt, ici, ça sera la projection. Là, sur on va projeter à l'image, c'est que pour réaliser notre arrivée et puis quelques archives, notre cycle d'autonomie, pour lancer un échange. Art, science n'a pas le parole. Ce n'est pas un sentiment, mais ici, on a connaissance et puis preuve. Et on va mettre des moments facilement pour que les amis aient la mission, les autres savent la mission. Parce que cette difficulté, on a confiance en fait, sa mission pour tout le monde, pour mon aller partout. Après, on va mettre aux Corée, mais tout faire des nous parler administratif au royaume. Ah, il va les premiers, il va y avoir premier ministre, c'est ça, après c'est utile, et puis dans les mots pour le Congo longola loboko na litama bangusa mai na miso tika bisenga senga ya kolula bikolo mosusu
pesa Félix Antoine Tshisekedi maboko poto tonga mboka na biso Congo na nzela ya union sacrée na losambo tokolonga. Oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Ingénieur Edi Kabé à la main de l'Éternel, prions pour ce beau pays et pour le président Félix Saint-Chrétien. Nzambe, Nzambe na Isaac, Nzambe, Nzambe na Jacob, Ozali, Nzamba Israël, lelo tokomo yembo Nzamba Congo, RDC, Nokananga, lelo tokomo yembo Nzamba Congo, peuple croyant docile et social. Salina bokonzi mboka nanga Congo, Congo. Selon Luc 1,52. Tu as renversé les puissants de leur trône, mais tu as élevé un homme au Congo. L'incarnation de l'espoir de tout un peuple. Salomon de notre temps. La sagesse mieux faut que le bruit des arbres. Peuple congolais, Komanakana, les lots ont imposé, biso masuaya noa, bato balingi Congo, bakota nakat, pour mon pepa délige, comme mon bêta, libanda. Nakati ya arche de Noé, lion azalaka na beti ya kolianta bati. Po bolingo ekanga ki elipongo. Bolingo ya mboka epesaka place na bangu na te. Pasteur Ami Daniel, ça c'est la sagesse. Nzambe, Nzambe na Kimbangu, le prophète de l'Éternel en Afrique. Nzambe na Bantoma, apôtre Léopold Mutombo. Nzambe, Nzambe ya Barwa, la prophétesse Liliane Esther Tayo. Le roi de roi. Yondo zalaki na David, Yondo zalaki na Salomo, lelo tokomo mono Kachafati. RDC, Okanaka. Lelo tokomo mono Kachafati. RDC, Okanaka. Mboka soki ekambami na bana mboka ya solo oyo balingi mboka ekole komaka terre promise. Pasteur Koutino, Mamébi Koutino, Accent Mongo Baba. Na yo na mboka ya Congo, lelo o imposé biso masuwa ya noa, bato balingi Congo, bakota na kati, pour mon pepa délige comme mon bêta. L'Afrique a la forme d'un revolt. À nord, si vous voulez. Moni, Valère Yanzambe, Baebango, na science et na preuve. L'architecture, l'art, l'écriture, le design. Imaginez que Babagnon en 2010, 7 ans après, David Abotani, David Akomine Ngazawana, Dako ici, marbre détaillé, bien, finition impeccable. Tout là que ça valait beaucoup de choses. Même dans le président, même dans le même dans l'ecclésiastique, ils ont eu la leçon de construire pour nous amener à ces pays. Voilà pourquoi papa dit vraiment réunir tout le monde nous apporte. Imaginez si vous place historique, vous sur la édition à l'objet, vous supposez tambour, là c'est Yesu à l'okaki. Là c'est Moïse qui va parce que tout ça pour commenter tout bon cette histoire ils ont été même dans mon en 2015 même art qui va voir valeur dans yo mo même mais on a dit pourquoi la pêche pour fouler sol comme ça n'est pas pour bien des turquoises ma marbre turquoise ma rose de sœur emporter toute marbre à Italie, Afrique, design arabique, les uniformes et architecture, valoriser premièrement l'architecture, forme géographique et puis historique, islamique. On n'a pas l'administratif. Il y a beaucoup d'espaces qu'on trouve. Moitié vert, moitié or, moitié miral, les valeurs ajoutées.
Pasteur Pasteur Koutino, Mamébi Koutino, Accent Mungu Baba. Na yo na mboka ya Congo, lelo oapoze biso masuwa ya Noa. Bato balingi Congo, bakota na kati, pour mon pepa délige comme mon bêta. L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Mwambi Wanzambi, Alpha Lukau, Lomba Bwadji Tungaje. Maman Denise Nyakero Tshisekedi, Consessi pour papa. Acte 24, verset 3, Kodambo Kanangai. Yango nazo bondela yo, batela mokonza mboka nanga, Félix Tshisekedi Tshilombo. Mwambi Jean Oscar Kiziamina Kilino. Kukekatu ya bena Egypto, Badika bayi baswani Kongo Afrika mukanana to. Mwambi Wanzambi Marie-José Afoka. Lelo Kongo ezwi mokondi, oya lingi yo Nzambe, balingi mboka nanga. Yesu Masia tokozongisela yo nini mpona bolingo na yo na mboka ya Kongo opesi biso ya malonga. Basali na yo bapakoli ye mafuta, ndengo pakolaki bakonzi mafuta, ndengo pakoli mpe mokonza mboka na ngai. Grande plus de 50 nano asali 50 Adam Eli Yesu na Kongo kweko Dakar. Neti baya musuka bakinwa so bazalaki awa. Mwambi Rolando Mwelamani, Mwambi William Tindwa Kapanda, Jacques Kamu Kongo ezambi Wanzambi. Este ya Kongo eza eteni moko ya nzoto ya Kongo. Basi na bino eza pasi ya Kongo moko. Ekibela na biso nyonso na Kongo eza kaka Yesu. Mwambi Jedao Lumana, Mwambi Marcelo Tunasi Mwenamani, Mwambi François Moutombo, voici l'homme Mwenamani. Pona bokondi Kongo Afrika, Afrika to célébrer. Okoki kozala na tendance na yo, kasi oyo eza likambo ya mabele. Célébrer. Mwambi Godem, Mwambi Tambuluko, tu as un Mwambi Jean Bosco Kindomba, Kayel Lamani, le pasteur Freddy Odiembo. Voici comment l'Éternel a tendu sa main dans mon pays en nous donnant ces bons présidents Félix Tshisekedi. Le Congo doit changer parce que vous avez un beau pays et je vous fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau. Histoire de Babou, chrétien dans Babou. Pour le pas là, la bim non? Non, ça va bien. La bim. Bato okenge là partout. Moto abimi babongi. Topesa na maele alinga sala likambo topesa na maele Nzambe alinga sala likambo même ba américain ba bungisi biso même ba occident na réussi ba kokite Kongo ni ba okabola yango ba meka na ba arabe bakoka topesa na maele makutu izi ndumba makutu izi ndumba izi ndumba izi ndumba makutu kuila kanimbizi nko Nzambe basane masekite parce que papa yangi nango tima ayawa awa na bambuta bazala awa asenga même dans liboso non ngate point via zala yemo abeta mbula na kuti na ba actif aisi marisha mobutu pesa bango mbongo bas parce que or et diamant et pétrole diamant et pétrole or pétrole gaz to bana reconnaissance ba yambara likambo na lali na bandako po na vie so po na ngamona ya senga ba yebinga lohanga yebani wa makutu izi ndumba
yozo finga papa simo kimbango vani na TV pe après au fingo silisi so yo bi aya ba otinde l'avion spécial aya na bi tiloranga kende blo apamba ngana yosala pona bino okozanga kembo na bocholi ozangi bolingi kebakai o kamba eluselemi kilongo twavewa kilongo tobongisa toyamba mokili kwa sisidi nzoya boloba kikongo bozoka te atiki ndako na kitoko nalo aye na mabela salita vandela yo yoza nani wizidi mokumba kanando menza yeba kembo bapesi bino bakabeli bino fele bozwa nzambe na nga ndombe na obi na 2010 batongi ndako nga na banki te 2010 2017 inoge tala poubelle oya lobo te babwaka sali wana eza poubelle même poubelle bakomi toujours ndako ya sultan oyo ezali video mpona biso bakongole Congo Brazza Angola Kinshasa to amoko bamoko eza grave te lakini na quartier Kimbangu kuna na Luanda tolingo bongisa mboka na biso toyena Kisasa na parlo même pas toya na bawinze na batusa mais amboko ko yamba mokili mobimba botala mawa or ba mélanger na marbre niata na yo ndengo lingi niata yango non quoi à nord l'aigle noni les néchères non qu'il n'a coré les à marbre et à nord mélangé. Trois délégations, chandelier à nord, on les a peut-être souka. Pour mutu mwindu soko bandi koloba oyebi nyonso mutu mwindu ayeba oyebi nayebi oyebi nayebi ke ndenge oza na yo oyebi est-ce que loko oyo mona ça c'est un nord na okota wana nde baninga ba okota ça ba villageois na okota na tuni yo nde soki yo mona mutu mwindu oyo à nord na éviter ceux à combien les cara pour valoriser la globe et l'écriture arabique. Non, tourner. Ceux qui t'aiment, yango place bas expliquer. L'explication nazo pe sabino nazo fondé te yango eza okoma. Bazo koma pe na anglais, français minogonyos yango. À nord. Na otuna bakara. Botala. Na lobama na okota baba kanga photo. Bona kota te pon. Roi bengi singa la côté. Busola obinaya. Naye. Ah, t'es mutu mwindo maman. Donc, il est à te comprendre. Merci encore na Altesse. Permettez-moi de filmer. Pour ceux qui bilili a été né na ara na ziba photo. Ba photo montée et comme ça. Papa ebisalia na ba waye nani. Ngana elorota. Mona kutuma mona kudia. Mona kutuma mona kudia. Mwana atinda makaye wanaliaka mwana komikitisa mwana komose etate mwanda velela pe velo kamuso amen. Congo longola loboko na litama bangusa mai na miso tika bisenga ya kolula bikolo mosusu pesa Félix Antoine Tshisekedi maboko poto tonga mboka na biso Congo na nzela ya union sacrée.
mwana moto te po akosa ngai abongwani mpe